Ndeko FCPT bakendaki bongo koyamba ndeko Junior Kailala o azali bongo représentant na bango na mboka Brésil pona koyeba mingi tolanda. Ereka ba patriote tshisekediste oyo ya FCPT baza kolala te baza ko bunda poète ya solo ba participer na likambo oyo etali développement ya République démocratique du Congo. Mokolo ya dimanche oyo botuna nganini na ngonga ya 0h bakitaki bongo na aéroport pona koyamba moko kati na bango représentant na bango Monsieur Junior Kalala oyo autaki mboka Brésil akiti na vol ya 0h oyo po bakutana na ye parce que amemi sango ya kitoko oyo tozo kabela ba kinois aye na exclusivité ya soso to pe poulet na kombo ya le peuple d'abord oyo ba kinois ba kosomba yango na 2500 francs mwana mboka Junior Kalala na micro Ereka boyoka. C'est la moins chère dans le programme de Pesaki. Toutes les difficultés, nous sommes là. Nous représentons les médias et Biloko que c'est la moins chère. Très bien, très moins cher. Et Zaraka Société, ils allaient Massango, ils ont un papier de porc, ils ont viande, ils ont madesu, ils ont tomates, avec beaucoup de tracasseries, ils ont trop. Mais Dieu a fait grâce à eux. Na aide ya bakonzi mususu basungi poto regagner Kinshasa pour présenter biloko wana peuple congolais mobimba. D'ici là, tout ça la conférence de presse pour présenter ma produit et biloko kikita. Na ko lancer appel na souffrance tout le monde pour regagner Congo. Ceux qui bobombi biloko na stock, biso to kocha biloko na marché. Pour to so banga mutute. Nous tous, nous sommes des Congolais. Toujours le cas façon, tous on va social le peuple congolais. Bits n'a rien à voyager. Pour na peu sa mot d'ordre, na bloc toujours à Brésil. Pour te préparer pour notre tien à marché. Na commis pour na accomplir Malouba. Dès demain, tout le monde là avec les autorités. Nous sommes là avec tout le monde. On va contacter Bisso. Nous sommes là sur Kinshasa déjà. Et dès demain. Tout dans l'action pour nous présenter des produits pour le Congo mobile. Les coordonnateurs, il y a Front commun de patriotes tshisekedistes FCPT Ndeko Freddy a ozanga kipe malobate. Toye na aéroport wa koyamba ndeko na biso mwana mboka kombo ya Junior Kalala. Avandi mingi na mboka Brésil. Kanisi azonga pour accompagner la vision à Mkonjamboka dans le cadre social, sur le plan social, il y a un peu de il y a un projet, il y a malamu mingi boleka. En tout cas, ba initiative ya boye et sengeli ezala kaka FCPT ezako contribuer tant soit peu na vision oyo ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Biso tolobi merci Ndeko Junior Kalala ozali vrai Congolais. Qui se trouve Ereka. Ereka.